J'ai maman qui ici 6 mois. J'ai maman qui ici 6 mois. Ndene ko le dernier voyage pour na côté na chiffre 6. OK. Chiffre création. Si na marque de la bête. Ndene ko sala dernier voyage na sala ki na Rome, ndene kende ko biser bague zaki papa pe ko biser corps ya Sainte-Thérèse. Zilana no. Ndene mabe. Na bunda na ningana. Mettons maman qui va peser ba bisé ki na kata zemi mwana zati. Yaki liboma hein. Wana na 5 mois. Balobi maman qui est en hôpital, babi mwana zati. Mais na poto na Rome na 50 ans. Na Rome wana 50 ans. L'esprit mo ko vendre. Likambo ya ko bota les esprits ya ko vendre ces esprits. Le lot boti ba esprit. Donc ba to ba boti ba esprit ponine ba sala fête mo ko malamu te. Ezali na ba mabala musu ba fête musu sala maka. Moi si mobala yeba sempre eu te louvarei, cantarei e te adorarei. Minha vida eu te doarei como sacrifício de louvor. Sempre eu te louvarei, cantarei e te adorarei. Mbote mingi na bino nyonso bayebozuli bako ya kitoko ya kolanda biso na mokolo mwa lelo bipai nyonso bozali na Congo Kinshasa na Angola bozali belé na Luanda bomesana kolanda émission oyo pe chaîne oto benga Ozana TV Grâce mbote na bino baye balandi ya Ozana TV Grâce bozai belé na Allemagne bozai belé na Paris bozai belé bozolanda biso na Belgique, pourquoi pas, bozana Italie, na États-Unis na bosani binotie, bana nyoso ya Nzambe, na pesi bino mbote, tika kimia, boboto pe bondeko, ya tata Nzambe, ezala kati na bino. Même yo tozo bela, ozala mbete hôpital, mais ozi occasion kolanda biso, tozo proclamer guérison bisiko zali, Nzambe na lola abikisa yo, ozala totalement guéri, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, je pense que ndeko ba kata ba prison baza bakangama injustement mozuli libakwa kolanda biso même ato sala kimbeba yango kangama kuna Nzambe oto sambe la payer sumasi oto telo à tout moment a capable ya koyeba nakokangola yo ba papa ba mama bilenge basi mibali Kinshasa Congo Brazzaville mboka moko ebale kaka ndeka bola biso mukolo bako tshela biso pont tokozongela système ya kosala na Kinshasa mena lala na Congo Brazzaville awa nazali susula mokolo lelo na pasteur Alpha na kanisi bolanda ki témoignage première partie bipai wapi ndenge nini pasteur Alpha oyo na lobaka hier païen hier sorcier aujourd'hui chrétien aujourd'hui un homme de Dieu. Naye to bandaki déjà témoignage bato balandaki yango première partie bongo boyelelo to koba na deuxième partie ya témoignage na biso maya moto ko tsabino tika to tuna na santé ya mosali na Nzambe boni santé. Bonjour pasteur Richard, santé za bien? Oui. Nzamba zo batela biso bongo yo. Oui, ça va. Nzamba zo batela. Merci vraiment. To sambeli. Tata kolona milimo na proclamer émission na maboko na yo zwa acte na yango bandeko bakolanda émission oyo soki eza na mutu akangama oyo satana afandela jusqu'à présent azo continuer ko nyokola ye na monde ya ténèbres Nzambe émission oyo ezala moko bipai wapi ya kozwa connaissance pona kofungwama na minyololo ya kangami na yango papa olobi etie libota nange bungisami po ezangi boyebi ndenge olobi na Osée chapitre 4 verset 6 et Yesu Masia koloba etie boko yeba solo yango kokangola bino botika ete boyelelo solo oyo ezali Christ ekangola biso à travers cette émission pe à travers témoignage oyo tokoyoka nsusu na mokolo malelo na kombo na yo Tata Neto Bondel Bongo. Amen. Amen. Voilà, pasteur Alpha.
tokutani suna mokolo malelo tobandaki kosolola mbaleleki na maimatali ndenge nini okutanaki na Nzambe, c'est-à-dire ya bokuta na Nzambe bipai yo utaki bipai yo zalaki na bipai yo bimaki na mokili kino lelo avant okoma mo Kristo. Je crois bien que bandeko balandaki biso tosukaki na bisiko tokoloba ete kino na moment wana ozalaki wapi ozalaki na albumu ya mama mais na mokili awo bimaki na âge ya 22 ans bipai wapi okutanaki na mwana mwasi oyo oyebaki kolatisa chaînette oyo zalaki ya serpent pe oyo obimaki na ye kokende na ye na monde na ténèbres bipai wapi oyo bozalaki. Je crois bien que tosukaki na bisika wana. Alors par rapport na yango na ebité ceux qui zana likambo mususu okoki koloba na kati wana ya mboto continuer nzela ya témoignage oyo. Na pesi bana nyonso ya mokili mobimba esika bozali mbote grâce à Nzambe ebatela biso. Na pesi bana nyonso ya Ozana TV la grâce mbote esika bozali, sans oublier le pasteur Malela Nzambe ya lola a pambola biso. Et na pesi papa nanga molimo apôtre Bilingando église Mismo pe bana nyonso ya œuvre de la croix Matadi mbote tika grâce à Nzambe et bomba bino. Oui. Voilà, l'homme de Dieu dernièrement tosukaki bipai wapi ozui mwana mwasi wana boke na ye na monde ya ténèbres. Alors esika na tuna ki na lobi ndenge bokenda na ye wana. Donc eza pe na bato mususu oyo balimwa na mokili ba yi esika bakenda te c'est que bato pe ya monde ya ténèbres ba ya ozora pe bato bakenda na baronde wana. Oui. Eza na bato mususu balimwa pe bakenda na bongo moni monde de ténèbres. Musala nango eza ko akozwa na monde physique et même bango. OK. Kozwa bato na monde physique et même bango pona ko travailler bango kuna. Pona ko komisa bango ba esclave. Et moi na mwasi wana pe ezaki ka moi na mwasi wana. Lokola batinda nga mission mettre le baki na mema ya kokufa te na mema ya bomoi yango wana après avoir koyamba na tant toyambanaki tolimwe ngana ko se retrouver ka tokomi na deuxième monde là tozalaki comme un cimetière pour na monaki mona mosa bakangaki likola mesa mo babengaka ngo tumburtu mais bandeko nini tumburtu bandeko na biso musu babenga ngo altar, OK. Oui, babenga ngo altar eza mesa o ba célébraka ba messe, OK, ba messe de mort c'est ko ba célébraka ba messe de mort de babenga ngo tumburtu o de mo akengela ngo babenga ga bombarde tant to vandi wana nga ba ko bimisa nga suna âge à 13 ans. Outi déjà na âge à 22 ans bazongi susu na âge à 13 ans na âge à 13 ans nde bakangaki mona mwasi wana ayebisi ngai ozomona nini na mopanzi na yo abi ozomona nini na mopanzi ngabi je vois rien alobi regardez très bien nabi je vis un cercueil wana nazo biso bongo grand maître. OK, nazo akaka voir mutu nazo bananga ozomona nini na mopanzi ngabi je vois rien abi ozomona ni regarde bien alors tant na ko tala nabi je vis un cercueil abi qu'est-ce que tu vois encore à côté omoni na mopanzi ngabi je vis un bâton alobi zwa bâton wana betango likola mofinu ka cercueil mais na cercueil wana bakomaki 14 jours biso stobi soki motasel déjà 14 jours akomaka déjà décomposé donc na se cercueil wana ezalaki na sani moko o mai ezalaki kotanga mai ezalaki kotanga ya ebembo wana ezalaki kotanga le temps na ko beta kan vraiment ezalaki catastrophe tant mo fino ka cercueil fungomaki na moni mutazalaki akokufa lolemu na ye bimi 1 mètre alors lolemu wana nyonso ezalaki akopola et alobi il fallait tout passer tout ça la pacte na ye mais pour tout ça la pacte na ye il fallait na lembola ko sise lolemu wana et koma pembe alors lolemu wana nyonso ezalaki remplir na bakusu ezalaki remplir na batofina alors na bandaki ko fiba lolemu wana talaka obi keza lolem bakusu musu bazo kota mondenge lianze kota kana nzoto moto et bakusu musu ezalaki koti vraiment il fallait ko benda ngo monde to bimisaka ba moelle oizaka na ba moelle épinière oizaka na mikwa ya bangombe pour na ko benda wana alors alobaki na bendango nde na bandaki ko bendango nazo sise pena lolemu wana et puis komaki pembe makasi do to fina wana elungwaki après avoir to fina ko lungwa
alobi beta sikoyo likolo ya crâne ya mutu wana ya squelette na ye na likolo mutu nazwi crâne wana na beti lisusu likolo mutu bana nzambe crâne wana efungwamaki nde ayeko bisanga nazwa cerveau wana nazwa ngo na tiango na sani oyo ezalaki na se nde na bandaki kozwa cerveau wana nazotia mais ezalaki rempli na kusu yebaka eloko se poli esali 14 jours na bandi kotiango na kati ya mai wana nde ayeko boma mwana mwasi wana bazwi makilani basopi na sani wana alobi nasala ngo mélange après nasala ngo mélange alobi mélange nde nayaki omélango alobi zonga tokutana na mokili c'était ça nde par après 9 mois nde nayako botama na mokili. Très bien, je crois bien qu'on va continuer. Tant au sali pacte wana au meli au sisé babilo konyo sonongo lobi wana. Alors et yaki ko sala après ba ebisio ozonga obotama na mokili. Nyoso wana osala ngo ozana na libumu mama. OK. Na lingina na zonga na muke en marche en arrière tant ozolo ba ke bosali pacte. Tant osala ki pacte wana yo moko na kindoki wana na kata bomuto wana osantaki nini baki sami. Est-ce que il y avait une différence avant au sala yango et après avoir ko sala yango? Mais oui, et là qu'on ce que cotisto ba tiena kata nzoto zaka na puissance mususu ezaka na augmentation. Donc na kati nanga j'ai sentir que na komi na pouvoir na kolati pouvoir divin mususu. Na komi na pouvoir asika. Autant grand maître alobi na ngai na mela makila wana. Tant na mela ki makila wana. Eza les sang humain o eza na mokili. Alors na komaki na voir mususu pe na komaki na pouvoir mususu de tolobaki na moment wana déjà tolobaki na moment wana déjà ndenge batu balobaka osali alliance na batu na yo wana. Oui na sali alliance na sali pacte donc pas ya diable soki alliance ezate cop ezate non boza na rencontre ndeni na nzambe pe tozaka na alliance na nzambe oui tozaka na alliance mais oui. Oya biso na nzambe ezalaka na ba condition wana te yango na lobi eloko nyonso po etambola malamu ezalaka na baccord alliance sur des accords ngai na ndimi ko travailler lokola serviteur epa na ye alors yango nasalaki alliance wana ya omela makila. OK. Siko olobi bien bateau nyonso ba pas ya nzambe plutôt sala ka alliance oui c'est que vrai que il y a plusieurs alliances que mutaro au sala na nzambe alors yo pour sali alliance ti nyango na lobi au santaki qu'il y avait quelque chose ou egumantaki comme puissance na kati ya vie. Mais oui et là comme ça bakisamaki même na salaki na kuna na sentiraki que na komi grand mais oza na kati ya libumu na zana na kati ya libumu na za grand. Voilà, nous allons progresser parce que jusque là azanga na kati ya libumu. Mais nalingi na comprendre ce que tango abimi na mokili et comment les choses là et yaki ko balana na ozalaki na ngona kata album. Allez-y après qu'est-ce qui s'est passé? Oui, tango na botamaki fallait passer sur na ba initiation. O ba maman ba ndako zonga tango nazaki mwana moke ko manga na banda ko ba tradi praticien ko manga ba kendo salisanga. Alors les grand maître alingaki beaucoup plus na yeba tout le couche ya puissance. Pour ça ba to musu tozo kende ba kendo salisa ye mutabika kana kombo Yesu. O ba sukula ye po milimo bima tala mulimo bima na ko popula te. E bima kana ba bougie te. E bima na ko sukula te. E bima kana kombo Yesu. Na ko sala purification. Me funa sa on a kombo na Yesu. Mais parce que n'a pas place, n'a pas même na ba place. Mais si vous zela ba memo na ba place on a qu'est-ce qui s'est passé pour ba nommer na ba place? Oui, na banda ko bela. Parce que yo au botamika bo mais eloko ni nango leka na banda ko bela ba maladie. Ba malade suivant et na baza ko bela. Ngaza soki na sandika muke bofuna makilesi ya. Na za soka na sandika. Wana bo bébé na yo to ba dokola déjà na bo mwana. Na bandi bo mwana initiation. Mais ko bota mango botamino lokola mwana ni. Non, na botami. Maman bota ona césarienne te eloko to botamino normal. Et pas na mino pe basali pe makelele le ba botami. Non, na botami ba ya. Donc bébé ngwa botami anendo. Te aza déjà mokolo. Andoki. Aza déjà yaya. Kasi on a bi do bébé ngwa botami. Moni bala mso botama. Yango moni pas na bande koloba ki ne balobaka ba mwana muke. Yeah.
Kananga telemaya Dole lipe mingi yawe telema Ay telema na yo Hallelujah Hallelujah telema na yo Izaka kaseyo Lina ngai eza kaka seo nzambo ya benga ngai iza kaka seo moninga malamu eza kaka seo kala tila motema na belelio telema na yo yawe Kapena lingina mona kembo yawe Telema Telema Yawe nanga Yawe nanga Tonga na sambeli abusani nengai na teli yose motema lokola Dawidi Saula zoluka bomangai kana talela seyo obundi molongi na ngai obiso na Israel soki moto aza weto simbaka yete Ça ne se passe pas comme ça en Israël. On ne tue pas un ouin, on le soutient. N'a pas les motema. Oh, n'a pas les motema. C'est quand la tale est là. Zamba mawae. Ndelo Yesu Olongo lisoni nanga telema yawe Ateli yo motema Yaka osunga ngai Ona tambola lisusu Nalobi akobwaka ngai te Akotika ngai te Nakomi na suka Mais je sens son pouvoir, sa main toujours là m'attirant vers mon destin. Lève les mains, célèbre Jésus. Tu sais quand tu as mal. Dieu est tellement maternel. Fais-lui confiance. Il sait ce qu'il va faire dans ta vie. Innocent, moi muke innocent, donc je comprends que innocent azalaka na été bobé. Non, ezala mwana musu sabotama déjà mokila molili sa beba. Azara déjà. Donc ça non innocent. Ayeka accomplissement monsieur ce ko bati. OK, bon voilà, il y a une question qui est revenue sur ma tête. Pendant zola la wana, là oza bébé. Ti oyaki ko comprendre avant que ne hein bando mémoire là ozala ki bébé. Est-ce que banda pe ko lota tene ta dusu ba lota ka ona bayaki bazwinga ba bibi nanga ba kena ngai. Est-ce que banda ko lota yango? Beba o comprendre ka zo lota. Yango na boya ka makambu ya bato ba lobaka ba sorcellerie inconscient. Sorcellerie inconscient n'existe pas. Tout est sorcier. Mais ce que zala ki bongo okoyeba ko défendre ngoti. Mais ce que zala ki bongo ce qui sorcier no sorcier nyango na tuna kiyo na émission o elekaki. Est-ce que babaka mo nyoso oyeba ki ngonde nini oyekolo bobite wana oui na bisa ki ezana temps o ba ko yebisanga. Ah OK. O ba ko lakisanga yi. Papa, sorcellerie conseil zala raté. Tout un sorcier. On solo bana motu, batuni ozo baté
na lotaka lokola baye kozwa ngai na lotaka lokola ezalaka te hasard na spiritualité ezalaka te. Oui papa moni beaucoup plus moto akozala za ndoki azomi bombana na mokolo po mutu nyonso asubaka za ndoki te. Oui mutu nyonso tout d'abord mutu nyonso asubaka za ndoki te. Ok, allez-y. Maintenant, au Botami, au bandi kobela, ba maladie belé. Ba maladie, on est ba maladie moko travailler, ba maladie moko projeter par les diables. Pokaka, ba memanga esika moko. Esika on a kende oye bake, ba to wana ba travailler kaboyi. Na kende esika mboye po ba bake ba travailler kaboyi. Nga ba memanga na esika mususu, o ba liaka même ba nye ya bato. Wana bo bébé. Na bo bébé. À cause de malade zobé. Oui, ba memanga ne sika batungula ka bato. Ba maman mutazo memayo. Oui, batu. Bazako tinda ba envoyer. Deuxième monde à travers ka bato bazaka ba envoyer. Tant aux faible, faiblesse na yo. Ba rotinde lo mutumo. Ah, maman loko likambo umeli mingi passer Richard. Omoni naibi maman moko wana, naibi ndako moko wana tout pose à faible. Alors muto za faible andimaka na faiblesse ne nyoso makambo eko se présenter. Alors vu loko nazako bela mingi maman monaki yango pona ngezalaki pona ekomaki faiblesse. Talanga na kenda maman manga no hôpital na obela. Maman nanga klinga nga na bilamba simbaka nga na motema. Ndazo pema mona beta maman mutsaza mpanzi accompagne ke sina kufi. Po abike pema wana ezaka ndenge ya kokufa. Mais maman ndenge betinga système ya thermomètre ali motema azo ka zo beta. Batuni mais maman yo lingika mwana babi mwana ngazali. Ozomona. Donc li Satan mettre ya paniquer esprit ya batutu bazaki wana. Po ba tiaka. Yango mona nzambe ko za na likamfoza na sagesse. Mutu musoko betela ye azaki envoyer abandi ko memona banzela. Vu ba maladie batu juste ba yebaki nazo bela ndaba ndeko kotinda babando memayo na binza babi kenda suka ba travail même de kwa mama za ovana na kingabwa o mema biso na ndako ngango azaki ngango ancien présent. Comment c'est passé? Oui, tellement maladie yako silate mama leko azaki batana na mama na nganga na kingabwa ndebisi mama bimono maladie silate tout yani na pa mama nganga tala yana baluka bakanga banzela. OK, wa nous ana agini. Non, que ba 6 mois mwana muke. Mwana muke ba 6 mois. D'accord. Bakanga banzela. Po bang botoni so ba ko kenta na ke kuna na sola na bango. Ke monde ngana ba yene ngawa. Na mwana muke na sola na bango. Ndenga kindoki. Oui. Papa. Kala. De bossa la communication na bino à monde à ténèbres. Vas-y. Lévitique chapitre 19. Verset 31. Et le but ko kende sika bato ba benga kamilimo te. Même pas ya ba divin. Même Lévitique chapitre 20 verset 6. Et le but ko kende pas ya bato ba benga kamilimo te. Oh papa santu kingandi, mama kingandi, tata kingandi. Bato ndiso ba belela ka ba kombo bato ko kende te pekisa. Eza biblique. Lévitique chapitre 19 31, Lévitique chapitre 20 verset 6. Lévitique chapitre 19, 31. Oui. Tout le temps rapidement pour la bande de Olanda Bisso. Lévitique 19, 31. Ne vous tournez point vers ce qui évoque les esprits. Ni vers les devins. Même ne le recherchez point. De peur que vous soyez avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. 20 verset 6. Lévitique chapitre 20 verset 6. 20 verset 6. Alors, Lévitique 20 verset 6. Au nom de Jésus. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cet homme. Nzabalobi soko keipa bato bazobenga mama kingandi tata kingandi oh mwese kingandi sabalule longi ozaka nona nzambe te. Asuki salobi, je le retrancherai du milieu de son peuple. Alongola yo même na kati ya bana na nzambe. Na lisa bana nzambe ozalaka te. Wana nzambe mutaso. Alors baba zo memangai de tolobake ba maladi musuto mona bana musu ba obela bela eza ba maladi surtout ngo toloba wana c'est le diable qui a tout provoqué. Non, ezali ba maladi provoqué. Ba maman mbikudi na ba tata mbikudi musuto mona ezalaka batuke o diable a fabriquaka. Papa, eza na kati ya Bible te. Eza na kati ya Bible zaki na mama moko boye. Azaki mbikudi. Azosa na molimo apito.
bazalaka na bato na bazaki mama nazaki na bato na ye balobi ntango bayekola yesu babikisaki mama na bato na ye oyo bazala kokende place mama na basepela te oyo bambikudi misu baza batravailleur mpe ya baesprit mosusu mpo basalelaka bango. Bon, bon, en attendant, je crois bien que to bandeko bazo landa biso bako comprendre bon la pas cité bon comme ba question na bino boko tinda nazolo maintenant lenge lelo tozomona lelo na Kinshasa surtout na Kinshasa ba tradi praticien. Comment se fait-il que Mouto a traduit praticien, Yemoko a traduit praticien, mais en même temps azo chasser esprit en envoûtement. En même temps azo chasser esprit à épilepsie parce que épilepsie est un esprit. Envoûtement est un esprit. Azo chasser mari de nuit. Mari de nuit est un esprit. Mais il y a le bien traduit praticien. Azo bik sabatu na ba nzete ya bokoko. Bon, mais quand on a quoi est-ce que vous avez pas traduit? Ba traduit praticien ming ba simba. Traduit praticien, tolobe eza bokoko. Makambo bokoko mingi eza bondoki. Et quand on est dans kata bondoki. Eza bondoki. Et quantité. Aza pena kidoki. Azana esprit. Ta omoni même maman batera bakisa bokoko. Papa so ke pa na bon ba oyilo ba biloko musuna ozwate. Pe pa na bon okuta mukwa mutu, pa na bon okuta kana mutu. Ba mama batera ba biloko na. Kendo okuta ngo. Oh, papa. OK. Maintenant to continuer nan. Maman memio na ndako ya nganga wana na kingabwa. Donc maman leki nda yeki na lisolo. Maman leki na lisolo pa yana et pour mwana yana zo souffrir. Bakanga banzela malade sila. Pour esprit kanga. Ndo ne mwana yaya ngo bandoki bango mo ba. Aza leader. Yemo aza leader. OK, allez-y. Ndeta on to komi wana. Naki na jeton numéro 1. Bokomi pa ya nganga yango na kingabwa. No futo la pono kuta na tongo. OK. Pono kuta na tongo. Chemin bouleversé. Yeme Akiti, président de la République. Ancien président. Écoute na maman. Ancien président o ya Zaïre. Ya Zaïre. Ah, faut le babe ko to na Congo lelo. Ayo kuta na maman wana. OK. Na Zaïre sous première té. Na komi le deuxième. Attends ya ye yo longwe ba longoli jeter na yo ya mutali boso. Te na zaka na jeter premier mais na zaka deuxième. Mais ba yambi o mutami ba. Au fond ko premier na temple. Ah. Mais ya yo kota. Ayo koti. OK. Alors tant mutu wana ki nga ba koti nga maman ba introduire na temple wana. O ba salela ki. OK. Pour taper les aguets sont fermés, les aguets toujours ouverts. Bah introduire dans le temple. Tant président ancien président wana bimi yo ba kotisi yo. Bah introduire dans le temple. Mais loko papa on a yebisa maman. Alors bisbozo wa mbongo yo bo pakola ina nzoto pour appeler sa connexion, appeler sa signal. De bazo ki mbongo ba pakolinga nzoto bomba pour appeler sa signal. Signal ya nini? Papa, monde des ténèbres ezala ba signal. Même monde dans Zambé a un signal. Bible de Jérémie 33, invoque-moi. C'est notre signal. Donc, démopé, pour il faut avoir un signal. Il faut signaler ça. Pour y avoir une connexion. Il y a un Saoul, il faut que nous écoutions maman moko pour ne pas benga esprit à Élie. Oui, bien. Akende kutana na mama moko po ba invoquer molimo nani ya Eli babimisa ngo po pesa ici signal. OK. Ya ngondi bazwa ki mbongo na papa kulinga papa na zakini loko mo moni babilo kwa cirage mo ba nina cirage na kata chever moko kitata la moko mais ezakina ba numéro ba commande en sima ya kitata mo ba kitata mo za ko bima boya basi ya mike ezaki rendre comme ça ezaki ba cheche ba numéro T ouais. Ezaki na kati na moi kati ya boîte wana sirage a kotisi on na kati naka moi de makuba mumuni ba mikola bana bitendi moto osaka na sakana nango moi ba makolo nango nde azongo mibale achango na sima lokola boye achango na sima yango lokola ba antenne ezo pesa signal babo na deuxième monde histoire nous se bimi na kitata histoire ngo bimaka nini ya vinanga. OK. Nda bandi otala ayebisi bango pe loko mo ya gravité ponga na coach na ye ngabe munde ba yenanga yo salama kamusuko lia mbongo lia tika vina esi bango ye na kati ne mabe moko ezate donc ngango ayebisi ba parents na yo ki na kati no mabe mabe moko ezate mais déjà yo so connecté ye yebisi makamu nanga ko kotango connexion déjà na butu ta na terrain on a déjà tout solo. OK. Nde ya c'est ngazo malade tika no ngo libanda na koti nanga ka bongo poso
to solo le asali makambo e pe na bimi akangi banzela ko bimate akangi akangi banzela obima te obia robela te kasi na robela te akangi banzela wana te o eza ko bimisa nga ba maladi e ko tele susu te. OK bozongi na ndako et après tant tozongi na bandi ko vivre alors ba bisinga lokola sozui plus 5-7 enseignements vanda zela mukolo to kutana na ozu combien d'enseignements 6-7 enseignements ba église na kei ba to baskei na ko comprendre comment le monde fonctionne. Ah donc ne batambusi tiambusi pas bambiku du wana et tout comme ça ba enseignement ba ne ozwa oui na ke place ba tira ba to ba bougie na ke sika ba to ba tira ba poudre na mai na ke ba to ba tira ba melisa ba to ba parfum ya cha. OK donc nazolinga bandiko ba comprendre c'est-à-dire maladi ozobela eza po emettre yo a